Shalom, shalom, shalom. Ngandi kona bino tabita. Na eli sus ko continuer témoignage oyo na bande ko pesa bino. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Tukoki ko bomba mune na Nzambe te. Yango wana na Yesu ko témoigner ba maravilla oyo Nzambe asalaki kati na ngai. Ya ba mama lupango akomaki camarade na ba fili wana mususu. En tout cas na bande ko passer difficulté et comment qui kaka vie na simple police mais et ko sala ke na ko kutana na garçon moko boye na yeba ki bango pété bando le kana mwasi na voisine moko yebisi bango maman Joséphine aza prophétesse mbala moko ba prochain ngai mwasi na problème na libumu Nzambe ko lakisanga kaza lakini nango na bondeli l'air na bondeli mbala moko ayoka ki bien ayebisinga no biso tozanda kwa munene toketu na papa na biso soki akoki konzima yo ovanda kuna basenge nga numéro de téléphone na pese bongo numéro de téléphone bakendaki l'air bakei na tikali mama lopango ko mena senga il faut bima awa ba discussion na mobali bien ko bima te moi c'est faut bima alors na bandaki ko pema bien te alors vie na ngeza ki kaka toujours problème na bato ngara yebite satana yako tia bato mo belanzina na ngai alors ezaki pasi ya pasi et ko sala ke mwana mwasi mo boye abande ko ya pe prière pa na ngai abenga la téléphone na miki ko expliquer baka oyo ebandaki ko sala melanga alobi na ngano il faut na pesa yo 300,000 kwanza ofuta ndako mais Nzambe yebisinga bino ko senga mbongo te alors nazaki na moyen susu ya kosala te nazaki na difficulté ngazoluka mbongo ndako naza mbongo ndako te mutu amona na futela ndako Nzamba boy nazwa mbongo na ye po mwana mwasi nazaki na cancer na prophétisaki pona ye mais Nzambe alingaki te nazwa mbongo na ye po bato musu bakoma omona makambo Nzambe ezofuta na mbongo koma ntsiko bika esa ofele Nzamba boyaki nazwa mbongo ya mwana mwasi wana. Après na ko vanda garçon mo yo l'équipe mikolo garçon mo ko tala ngai la ko tala ngai to anduko so tondo so na bandi ko sakolela Nzamba zo la kisangoza na yana yo moko azaki na prison yana yo wana azaki na ba groupe ya koyiba ba voiture yana yo wana adobi mana mwasi moko boye mwasi wana moni aza malade makasi ya kokufa na bandi ko sakolela na bandi sakolela mbamo ya bengi ya yana ya bieno makoma ngana yebisi nanga makoma eloko te ngana yebisi nanga makoma eloko te yana lobe bonde ni ye yebinga ite yemba na moko bandi ko sakola makambo na ngai mbamo yana komika ka jite ifamo na ngai mba moko garçon na tuninga bi makoma yana ngana na yebisi wa prophétie oyo yo osakola ki yana ngalo bizaka nga mutu na yebisi yo makoma ngana yebisi nanga yo eloko te na yebite yo soko zima makambo wapi ngana yana ngai ekomi ba discussion ya lobika keza ngai mutu na yebisi yo alors ngai nazaki na kimia pona yebike uta ki pa Nzambe mtakapasita nga pona ko mona likambo ya mutu alors ekomaki ke garçon wana ayakaki la raya ekokuta ngai na papa lupangu makambu ayo kutanga makambu ebele mbala moko tokepa papa mo mususu toke kozwa solution ngasi papa lupangu zo bimisanga menga la sala misala ebele awa na ndaku ndenge toyoka na pona ndaku o compris mission oyo toyoka na kite alors il faut donc cela bambongo nyonso ya ba misala oyo ngana salaki ekoma ke fona benga batu oyo yo basalaki misala wana bapesa ba prix ke misala ba main d'œuvre nyonso po bazongisela ngai na meka koluka ndako ezaki vraiment problème mbala moko ye garçon oyo ayaki ayebisinga moko no ngana za copine nga moko aza avocat en tout cas na otcha bino na relation ye akosunga yo asambelela yo yaza avocat moko arataka makambo te aza avocat moko soka sambeli yo oko gagner bala moko bato bakomogangela papa wana me yo ndenge nini ozomena se mwana bata mwasi ifaki oluka kimia oza papa lopangu me ozoluka kimia te en tout cas pona lelo na suki awa na pesi bino bambote ebele na pesi famille na nga mobimba mbote
napesi dame Chule Mbote, napesi mwana ngai Josephine Mulongo, napesi ba camarade nanga nyonso bato nyonso prophète alingaka, napesi bino mbote pasteur Carlos nzaba pambola obisi kozali na kombo na Yesu Masiya de Nazareth. Amen.